Mama oyo. Mokolo tonga botoli tonga na ye mame. Lobali susu mosala na yo kobima mibale ya bato mame. Nandako bayebi yo mokristo nzoko zalaka mwana mabe. Nzamba lola la baronne Zezi nzembo kitoko boye. Yango inspiration uteki ono wapi yo. La baronne a claque. Nzembo kitoko makasi. Ote vraiment ma deuxième femme hein. Ote ba deuxième bureau, ba deuxième likangu, ba deuxième copine. Donc quoi il bikazara deuxième likangu, deuxième copine, deuxième femme, deuxième bureau. Donc bino tout bikazara deuxième la baronne a teibino. A teibino kitoko, nzembo kitoko makas. En tout cas vraiment la baronne ba félicitations na yo na claque, ba félicitations bo mbi kitoko makas. Donc nzembo peneza ba conseil et tei ba ngote ba deuxième bureau. Mingi minde tei ba deuxième bureau, ba deuxième likangu. Ma deuxième copine était bango. En tout cas vraiment ou mélange bokito comme quand on s'appelle dans la Chine promotion même de kendara na ngoti promotion pour inspiration oyo utikata la baronne bimi non ayembi kitoko makasi ayembi vraiment bien webi ke bazozo na batake to mingi balinga banzima ba conseil te po bon so ba banzima ba conseil ba kokango te eta bango mal espo ba tei bango ba deuxième likangu bazozo batei bino botika via mibali ya batu boluka mibali na bino bomoni confinement ebimisi bino na poisa na confinement premier bureau nde makampo azolala na père azolamuka na père yango la baronne autorité morale a tei bino donc bozwa nde maele la Chine mingi nde promotion pour bazozo na ba deuxième likango balinga banzima ba concept donc biso to partager pour comme la bomba yoka va sentir que l'autorité appelle ce conseil, appelle si vraiment conseil. De la baronne n'est pas le clip en bien, donc il n'appartient à souka, n'est pas au cinq claque, personne n'a pas appelé claque à Kimi, oui, bah bloc on appelle la banda pezalaka, bah père mine bah ça là ngo, oraka qui appelle le côté premier bureau. Elle se passe à pas beau pour que deuxième likangu azobenga tout cas pendant la baronne tei kitoko la Chine quand est au Kenda on mis promotion de promotion pas deuxième bureau premier bureau asa confiné corona oyo et là les lios nzoka bon nzoko zokanga ba poussin bambeto mame maman nanga ba premier bureau to mais pour appeler dans premier bureau makasi de ba premier bureau to mais la nabiso ba deuxième bureau na ba deuxième likam quand non ba na ba deuxième copine donc boluka place pour confinement o ebimisi bino na poisa pour na confinement o pena bien ba père pembeni ba père vraiment ce que bino ba deuxième likango bozo la titre comme déconfiné pour ni bon récupérer ba père bon eza bien té bon luka ya bino comme ba première dame ba deuxième likango mimi nde ba deuxième likango ba yembe bino la baronne appelle conseil autorité morale appelle conseil ndok ba yebi ozalaka mo Kristo nzoka nozalaka na yo mwana mabe ozalaka no deuxième likango bongo bien té Mami Koko, oyokinde ba yembeli yo. Mami Koko longwa kuna na jalousie na yo bataketo Mami Koko jalouse. Mami Koko jalouse ba yembeli yo e sopi yo. Botika kimutema mabe ba deuxième likangu. Ba deuxième copine. Bo senti la baronne d'appétit conseil. La baronne ou mélange un peu kitoko et ça na conseil makasi. Baso kanga ba kusena bambeto na place en pampa maman yo donc Sophie bango vraiment la baronne ou melanzembo kitoko makasi kitoko pena to sepe nango boende ezalaka boende mimi nde banzemba conseil do longonya na yo longonya penza tala ndenge Sophie bango e Sophie bango makasi misa moka ko bena mibali ya batu mame oloba kozalaka mo Kristo nzoko kozalaka mwana mabe confinement oyeyeli ozokanga bakusena ndako na bambeto mabe mama les zozo Zezi les zozo bosambwe ozokanga bakusena bambeto
La baronne Nzembo kitoko, ba félicitations, en tout cas penzo yembi trop bien vraiment. Clip kitoko, clip soin dans des katolingaka. La Chine, mingi de promotion, bon partager. Na ba statut, na ba WhatsApp, na ba story, na ba Messenger, bon Tinder, ba ninga na ba Facebook, bon partager, na ba Instagram, bon partager, même si na ba Snapchat, bon partager partout. Mingi de promotion pour la baronne a sali musale monani na claque. Clip kitoko, clip soin, bolati bien donc bimi bien makasi mabange vandi dans la Chine ndimi. Hein? Mutoboya zat oh ka oboya se ka mutema mabese ka zozo bazozo ka toboya bazozo na bataketo na ba deuxième likangu ba koboya hein? La Chine mingi de promo kande to kenda na promotion de le kamaloba ne belé mingi promotion